Mbote balandi ya émission Tolobela Mboka. Nous sommes en direct de Kinshasa. Eza émission oyo bolinga kolanda mingi. Lelo toyambeli bino ba sénateur ya Congo. Bazana ebele ya koloba tolanda bango elongo na bino. Mais bobosana te ko s'abonner na chaîne na biso Aerotech TV. À tout de suite. Oui, bandeko ya Tolobela Mboka, ndenge na utse koloba na bino ke toyambi ba peuple congolais bazana kombo ya ba sénateur toko découvrir ensemble baza ba sénateur ya wapi et puis bazo siéger wapi. Mbote papa. Ah mbote mama. Kombo na yo nani papa? Kombo na ngai eza Mapumba Dani. Nasa président ya ba sénateur. Ba sénateur ya IDPS oyo bavani na Kinshasa. Après, tout ça déjà dans le bureau na biso, tout ça na vice-président. Yemo quoi comme présenter à côté la combo. Kombo na onani papa, vice-président. Merci maman. Kombo nanga monsieur Paulin Chibamba. Nazali pe moko na ba sénateur o ya UDPS. Tozali na commune Ngaba. Sénat na biso peut-être pendant ko sokola mitu ya batu. Tozali groupe de réflexion. Mais tu peux s'en combo Sénat parce que le Sénat et ça dit c'est qu'à bateau maïle bavandaka. Et ça dit c'est qu'à bateau par le bilac makamboka. Puis ce peut se combo Sénat à l'occurrence il y a parlement debout et autres. Mais bien sûr tout ça Sénat juste pour na UDPS parce que nous sommes derrière action. Il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis tous allés véhiculer pour l'éternité, vision, il y a mentor Nabiso, Etienne Tshisekedi Amolumba, de reste mémoire. Bino moko bolandi rôle na bango pe souci na bango na kati ya IDPS. Siko lelo babengisi biso awa ipare bazana kanda tokoyeba kanda ngo ezali ya nini papa? Toti kolanda makambo euti koleka na ba réseaux sociaux et sali biso pasi après tomoni comité na niveau ya ba télévision. Pour la fils ya Ngoïka Sanji, fille ya Ngoïka Sanji, où ya uti koloba azo touché personnalité ya première dame, makamwa na esepeli sibisote parce que to ki maloba na ye, aloba ki mabe, alobi mabe na nini a mi présenter, a présenter papa na ye, a présenter bien ya papa na ye, après a présenter biloko ya zola na nango na ndako. Biloko nini alobi azola landa komoko na mamanduki biloko ndengwana après papa na yaza na mbongo après RDC bandaki lelote mais awa tozana mboko chef de l'État alobi ke tozana état de droit na état de droit tomoni iye mutwazui nani Gabriel Mokia oya uti kozwa ko récupérer lopango na ye dossier ngo e bandaki na fachite dossier eza kala Fachi a continué à pouvoir avec un dossier à Ngoïka Sanji na Gabriel Mokia. Mais eloko ezo comme sabi so que justice nde muto eko kata problème. Mais ya Fachi ezawapi ya mama Denisa ezawapi. Il faut que dossier e banda na pouvoir ya Fachi poto eba ke Fachi aza motema mabe. Mais tout le monde a un problème. Ceux qui les longs Ngoïka Sanji bazoloba pour la Fachi et nazo regretté ou bien qu'autant à combo ya maman Denise nazo regretté parce que maman Denise na makambo justice aza musika na justice. Après il faut que le col Ngoïka Sanji pour permettre à maloba na peut-être on a la employé parce qu'il fallait que Ngoïka Sanji na Fachi baza balubati. Il fallait que Fachi à côté l'andegonaye. Mais tout le monde Fachi à côté l'andegonaye mais a eu état de droit. A lobby oya zo mérité nde oya kozwa. Ngoïka Sanji a utilisé qui force na moment wana ngoïta bazaki na force. Bazaki batu ya FCC. Bazaki na pouvoir na maboko. Ngoïka Sanji a na parcours ya vie oya salaka. Oya mutu nyonso ayebaki. Tokoki kokota na profondeur la vie na été mais na moment wana zaki na état de force mais moment où ezali sous état de force c'était moment est comme na état de droit le kola to komi na état de droit kati problème na mais comment ko kende ko toucher personnalité ya première dame maman oyo azo sala fierté ya mboka na biso
depuis bazwa pouvoir tout le monde a na ba polémique tout le monde a na mandenga mabete mais azo bunda de façon que ba marquer un plus na pouvoir na bango mais to ki ndenga azo fingi mais et ça libiso bien te et ça li passe makasi nde ye pa koko comme première dame pour za kitoko donc ce que oza kitoko ko comme na première dame sénateur te papa maman koza la première dame eza koza la kitoko te pour ceux qui abandi kotanga makambo kitoko basi ebele ba kitoko ya kitoko bazali mais bango yo sokomi ba première dame te le problème eza que akei ko sakana na mama na biso bana to sepela kité na comportement oyo akei ko affiché devant première dame et sepeli si biso te et pesi kanda makasi mais soki azotanga kombo papa na azana mbongo ebele mais tomoni na Mbushimai baluba nyonso bakimi na Mbushimai baye na Kinshasa lelo bazokumba ba moto Mbushimai tango papa na ye azwaki pouvoir akomi gouverneur akuta miba akuta ba sengamine akuta ba veni nyonso Mbushimai eza bien ezotambola bien mituka ezotambola lelo na Mbushimai bato ezotambola na ba moto mituka ezalaka lisusu te lelo na Mbushimai bato bandi koya bazolia lelo lobi balali na nzala papa na ye atikaki Mbushimai déclassé aboma batu asala makambo ya mabe ala musakanda na mitema batu te pona kotanga kombo ya papa na ye tozo senga ke toza déjà na mboka oyo ezosenga kimia avanda kimia ngai nazomona ke mwana wana ifale ke ngoi kasanji abenda mwana na ye matoi parce que azolukela ye makambo ebele azolukele ba problème de façon que il faut que ngoi kasanji azwa méthode ya koéduquer mwana de façon que ye aza homme politique tomoni ancien président Joseph Kabila bafinga ye tomona bana na ye baloba te tout le monde batebele ba politicien bazala mboko bazo finga bango ata Félix papa na bazo finga ye lelo batonyoso bandako finga papa na ye tout le monde Félix azo travailler na bango tout le monde batonyoso o bavanda babandaki ko finga Tshisekedi lelo to somona Félix azo travailler na bango na politique nyonso ezali mais le problème est que yé en tant que un homme politique il faut que aeba moyen ko bimisa bana na politique yé moko atikala na politique. Par exemple, nga naza pasteur. Mais azali député na mboka na ye la fille. Mais malgré aza député na mboka na ye, mais alobi à travers makambo ekomeli papa na ye. Parce que tout le monde alobi au moment où bakati problème à l'opang, nde tout le monde abimi mbala moko. Mais abimi na ndenga député te, mais abimi na ndenga ke moi là. Nde pasi ezawala il fallait y comme homme politique parce que bisonyo soit ndenge tozo sala musala nzambe moi si la ngana bana na ngai bakoki kokota na musala ngana zo sala nzambe te ata soki ayoki bandimi balobi mabe ata soki ayoki bandimi ba critiquer nga ye akotika la kaka moi si na ndako mais akoki kokota na vision na ngai ya musala nzambe te parce que la musala nzambe il fallait ba finga biso il fallait bakumisa biso. Ndango la politique il fallait y abenda bana na mato babima la politique parce que balukele mu déjà problème asa déjà na problème o ezo senga ke toucher mitema batebele après que tina to moni mboka mobimbeza eza bouger par rapport à maloba ya mwana ke koloba sali bien te voilà na koki kopesa vice-président maloba koki koloba. Papa vice-président oyo ki ndenge premier président lobby pona yo zaka na kanda oyo premier président zanango envers mwana ya Kasanji. Oui maman, merci beaucoup pour la parole. Nazolo ba tout de suite tozana kanda. Tala kanda tozali. Tala bilongi na biso ndenge zali akokanga. Tozana kanda makasi. Na kanisi président biso alobi makambo belé mais nazo ko taper moi muzindo. On a confondu ma camouflage. Oyebi maman, problème oyo toza ko vivre toza li kolobela mukolo lelo. Ezali problème ezali na ba soubassement nango. Ya liboso yeba ke problème oyo ezotalisa bien que mboka oyo na règne ya président Joseph Kabila ezala ki diriger na ba cannibal. Bato oyo ba milingaki bango moko, bato balingaki bonheur na bango, bato babanda ko travailler pour na ba intérêt na bango. Pourquoi Nazol Baboy?
tala mwana wana tango azolo ba bêtise oyo alobi wana à l'égard ya maman Denise azali lelo première dame azokende kotanga ba maman Olive. Où est le problème de maman Olive Kati? Asolola kana ete. Mais kosolola maman, c'est-à-dire maman Elise ndé a commis ça impoli parce qu'elle est impolie. Kosolola maman Olive ndé que yo commis impoli parce que moi je n'ai jamais vu maman Olive azofinga bato. Te maman Olive sakanela maman Denise na maman. Non, ce n'est pas une raison. Ce qui maman Olive sakanaki na maman Denise. Bango c'est ma première dame. Bon, ce que moi n'angoy kasange. Donc c'est pour vous dire que bana wana ba kota ki na mozindo ya politique ya batata na bango yango e komisi bango ndenge wana bakanisa ke bango bazali kolo ya batu nyonso. Parce que tango papa na ye asalaka fête ya 6 ans na Mbujima, j'étais sur place. Moi na wana yeba makambo tata na ya salaki. Ayebi toko kota na mozindo te parce que tozana histoire ya famille wana. Pona ngai. Ozomona nyonso ezali ba conséquences ya choix mabe ya ba dirigeant. Si moi j'étais le conseiller ya président Kabila, je ne pouvais pas l'autoriser à nommer Moutokola Ngwekasa na gouverneur. Na gouverneur ya Mbujima. Akoka kité parce que c'était médiocre. Ozona na maman. C'était médiocre. Azana mbongo ebele mwana na ya lobi so bino bozo binge su médiocre ndé. Mais mbongo wana to bindenga zwango. Mbongo na to bindenga zwango. Mbongo c'est quoi? Maman soki yozana mbongo lelo ekopesa nani prérogative obanda kofinga bato. Obanda kosakanela bato. Ça c'est de la médiocrité. D'abord, excusez-moi le terme mais je l'ai dit tout, Aza mal éduqué. Moi on a mal éduqué. Je vais vous dire une chose. Oyebi président Outolo Makambuya état de droit. Mais moi je regrette beaucoup. Mokia là, Mokia c'est pas n'importe qui. Mokia ce n'est pas n'importe qui dans Mboko. Tango Mokia bande ko sana mbongo. Ngoka sa azala ki wapi. Bango ekasa toyebi kaza azana mutu wa diamant. Mais mbongo wana ye kokola na muyibi ba kote wana PPRD tout ça toyebi yango. Mais Mokia c'est quelqu'un qui a fait son argent na ndenge batu nyonso ba yebi. Asomba ka biloko na ye. Bon suko soki bazongisi mutu na ba droit na ye, ba réhabiliter. Où est le mal? Yo telema ofinga batu ya lobi azaki toko. Mais Atambola na Kinshasa, Atambola même na Mbujima wana Atambola. Amona combien de femmes belles au bazakuna ya kitoko neza wapi. Et où tu as bien pakola. Ou bien pour avoir chance à voyager, non, ça c'est de la blague. Vous savez maman, c'est de la blague. D'abord vous me dites qu'elle est députée. Mais Toyebit n'est pas Tobabima qui est député. Hein? Toyebi n'est pas qui est député. À quoi ça peut na Mbujima iwana ozomo na Mbujima iwana ndenge toyebeli yango mwana wana acha pe candidature ba nani akovoter ata muto kufamiso akovoter non c'est de l'amalgame. Donc bino ba panzi sango bosunga biso botinda message ba benda ye matoyi ezala mbala suka parce que nous savons la localiser toyebi pe ko remettre toyebi ko zongi selaye o ya saliwana pour Denise biso tozo respecter maman Olive. Tout ça qu'on respectait maman Bobby à l'époque yani maman Sefa Bazali. C'est pas que yo moi na posa moi na yango ikasa je sais qui na mboko na minute ngo ikasa c'est dans dango ya akoma gouverneur asala ya na diplôme gradué. Hein? Vraiment nous sommes en colère, je vous dis maman, ça c'est les médias, il faut biloko y comme tout ça na kanda. Ngo ikasa ji toujours respecter, c'est notre frère d'abord, il est congolais. Moi qui est congolais. Il faut justice, c'est ça là. Où est le problème d'Olive? Où est le problème de Denise? Où est le problème de Fatih dans tout ça? C'est la justice qui a fait son travail. Moi qui ai bandé comme Makamuna Yoyo, gouverneur Azalina nous gouverneur. Azana nous gouverneur. Donc, Minga Kolobezalité, vraiment, Tozana Kanda Maman. Pour répondre positivement à la question, je vous dis, nous sommes en colère. Moi, Nawana Asala Akeba. Parce que lobby. Ya zobeta tolo kaza député lobby biso to kozala ba député to biso eza sénat to biso ke to eza sénat na yeba ke lobby biso to kozala place wana a risquer ta mona biso na zela na ye voilà tout j'ai tout dit. Bandeko balanja tolo belamboka ba sénateur bazaya kosilika mabe ba fingeli bango maman ndeko na ngai ya mwasi atakanda soki lekaki okoko tourner le lemo na yote et voilà les conséquences. To si na ba sénateur te tozo yamba lisusu azali musunte sénateur moko ako se présenter so kazali nani peto yo ka soki yepa akoko bomata moto po président fâché vice-président donc moko atako akoko bomela tande ko na biso moto te po a congolaise papa mbote maman kombo na ngai Donatien Mbenga naza secrétaire ya
oyo balakisi yo Sénat na biso oyo tozali awa pona ko soutenir action ya chef de l'État. Mais pona minute oyo tokoki nano koloba pona makambo tozanango sur terrain, makambo oyo elekani na minute oyo ya mwana ya Ngoi Kasanji akei kofinga première dame ya République. Mais journaliste okoki nano toyebaka na likambo ya boye d'abord nalingi nayeba likambo ekwei mais nayoki ba kombo ebele na kati wana parce que likambo tango ekwei il faut koyeba ba kombo ebele etangami na affaire wana ba kombo wana euti wapi. Justice nde akei kosala likambo na ye esili mais kombo ya mama Olive euti wapi, kombo ya mama mususu soki Odette euti wapi. Ye il fallait attaquer soki basoda oyo baye na justice na nini na kombo na yoki bakambo ya beauté ekomi na kati, makambo ya beauté ekomi na kati, beauté comparativement na nani. Alors biloko wana ezopesa biso kanda makasi puisque balobaka soki omoni mwana soso azosala boye c'est que eloko moko simana ye wana mwana wana c'est que azana biloko moko ayokaka, azana biloko ayokaka ye moko azo déclarer publiquement alalaka na manduki na ndako mais ngai ndenge naza boye soki naza na mundika bakolandela ngai te. Donc mwana wana aza mwana moko d'abord aza impoli puisque ngai ndenge toza boye ata soki tozosala makambo yango ya politique mais nayebi ke papa na ye c'est notre papa de Mbujimai. Tofanda na ye kuna na jama wana tosala ba makambo ebele mais soki tokimi na politique tokolobela makambo ya politique mais nakoki kosimba vi na ye nakomi kofinga ye te. Mais mwana wana audace wana azui yango wapi po akenda kofinga première dame publiquement azosala na ba déclaration azoloba ndenge pe ye azana beauté koleka peut-être la première dame wana na ebite soki bato bakomaka ba première dame pona beauté wana leso nini azowaka yango wapi. Toza kobenda bato oyo baza zinga na ye babenda mwana wana na matoi puisque akeye kosimba esika moko basimbaka te. Yo tango ozofinga mama wana yo ozomona mama wana aza na bana te, yo oza mwana mwasi mwana na ye moko lelo akolinga yo abali yo ati yo kuna mama wana akomi mama belle-mère na yo. Tozo senga vraiment bato oyo baza zinga puisque nga na moni ke mwana wana azana biloko azoyoka tango azoyoka biloko mususu na matoi na ye nde yango ezopesa ye makasi ya koloba bilobela mais bato baza zinga na ye ba tire ye attention makasi poke asala lisusu ba dega ya ndenge boete. Ok, papa toyoki ba sénateur balobi même pardon sengi eza nango na place te balobi obuki oloni masangu zela okobuka masangu topesi liloba ya suka epa ya président soka zalina ya kobakisa. Merci mama pona kozongisa kopesa nga lisusu maloba. Biloko mwana tangi nde sali pasi na matoi kotanga mbongo alalaka na ndako na minduki. Ce n'est pas bien, ils ont un problème à cause de la maturité parce que ceux qui ont Kasanji a sali parcours ya malamu na politique, il faut que a préparé pe bateau baza simanaye. Tellement que basala politique likolo babandisa politique te
na ndenge ya babanda ko sala ko intimider bato baso maîtriser makambo mususu te mende umoni asali politique na désordre depuis abimana ko diriger Mbujimai en tant que gouverneur mais à café makasi aso continuer lisusu ko café par rapport à quoi par rapport à maîtrise parce que mutu soki azo préparer grandeur azo préparer na entourage na ye de façon que un jour va faire chiter mais tomoni ndenge babandaki mabe aso continuer kana mabe akosukisa kana mabe nde loko nazo loba après tolobi pona ba sénateur nyonso tolakisi kanda na biso tobimisi o ezalaki kati na biso po totikala na kimia to sepeli makasi na ndenge ekotala biso nzambe apambola yo. Amen papa tozozongi c'est la vice-président Lilo Basoka Zalina Yakobakisa. Oui maman merci encore une fois. Tozana mingi penser Yakobakisa te mais quand des ali mais oyebi et pas na biso balobaka ke soki mwana tumbinda ku okoki kochaye na moto kati na ndako wana te. Mwana wana azali mwana na biso. Azali mwana ya bakongolais nyonso. Tola kisa bolingo parce que biloko oyo omoni lelo tozana ba réseaux sociaux. Tozana ba médias ezokende monde entier. Bapa ya bazo se kabiso pona biloko modelo. Et puis eza kombo ya tata na ye azotombola ngo na lolenge ya mabe. Ozo comprendre? Moi c'est ya tangi wana azaka na problème na motuté. Pe akozongi sila yete na ndenge toyebeli. Mais ye asala keba et puis lobby azali député azanan. Faut ça l'exemplaire. Ce que ça député sur les exemplaires. Yo kay kotanga na électorat ya Mbujimai. Mais wana abeti mabe makasi. Électorat ya Mbujimai eza ya yete parce que bango baza ba frauduleux. Et bani baza ba frauduleux. Donc maman to kebisi yo otangi maman Odette aza maman na biso nyonso to yebi. Papa Alphonse azali papa na biso nyonso. Aza mutu asala pe ya mabe asala pe ya malamu parce que malamu pe eza kaka te. Mais na minute oyo boye bake pouvoir eza sous nenge bobando kanisela te. Bondi ba oyo baye basala pe ezali temps na bango parce que nzambe balobi aza mettre ya temps azali pe mettre en circonstance. Tant o eza ya bino lisusu te. Ba influence ya kalwana eza sous na tina te. Sala musala na yo bongisa libota na yo comme lobi ko za très belle. Mais baba la yo si tu traînes pourquoi? Baba la yo noki comme ça to ya katana ndako na yo to ya kotala yo tout ça et ko za la malamu mingi. Voilà malobo na gaso yango. Ba sénateur Balobi Oza Kitoko Makasi Babalayo Mel, ma soeur, en tant que sœur, je vais te dire quelque chose. Même la Bible nous dit une génération passe et une autre remplace. Époque il y a Papa Nayo et si eliki. Époque il y a Kabila et si eliki. O ekomitango ya Fati. Fati o yo finga za mama Nayo, s'il te plaît. Oso na yo kindego banda koloboza mama soki ya bana mi bale soko misato, tu n'es pas modèle, mais je te demanderai de faire un effort d'être modèle, référence même pour tes enfants parce que oyo yo s'aimer écotique à la de génération en génération que maman na biso asala kaboui. O s'excuser, mais pardon na yo pétant deux autres l'image au sengi pardon. Et autres même pas na mtima. Mais tu dois subir les conséquences. C'est la fin de l'émission Tolobela Mboka toyambaki ba sénateur na zopesa ba sénateur mususu na sima awa bomoni bango ba participer na émission mais tellement tango eza muke ba pesa ta bambote ndeko mbote kombo nanga Kabeya Jean naza rapporteur na Sénat na sepeli na boliki na bino na émission j'espère oignon sur mutuya ba président basi balobiango na pesi bino merci. Merci Mbote. Oui maman merci pour la parole. Ngai kombo na ngai Kenzo Mukendi nazali trésorier caissier ya ba sénateur. Mbote maman. Kombo maître Magiri Senali chargé à sécurité à Sénat. Mbote papa. Mbote ya. Dieu merci pour la conseiller ya Sénat. Wow, ba sénateur, nazoki grâce yako sala émission na bino na ba sénateur to komi na suka na sima ya caméra comme d'habitude ezaki toujours Moses Bat nambala ya sima to kolobela lisusu pe to koyamba bango lisusu botika la malamu.